IHP Media. Nayebaki te nga nazalaki moto nazala koloba te nazalaki moto ntango nazalaki mwana moke na age ya 5 ans na bande kokoka koloba te ti nakolaki jeunesse na nga nalobaka te mais a partir na yo Jésus Christ monoko na ngai efungwami ekomi koloba yango na ntango nasengi makilano esopanaki na ngomba goko te ekuvi ngai ekuvi bana na ngai ekuvi libota na ngai nabengi molimo na Nzambe ezala na ngai ntango nazoloba ezali ngambo nazoloba te eza nde molimo no ezoloba na kati na ngai mpona koédifie peuple na yo. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu. Avant na soana bino tokomisa na Nzambe. Père éternel, papa na pesio merci na commission na sanzolio na netolio parce que yo za Nzambe, yo za le tout puissant, yo za comparable de Dieu. Yo yebaki mukolo lelo o nga na kotelema liboso ya peuple na yo, liboso ya bana na yo, pona yeba kotatola ki monene na yo, pena loba parole na yo, mon Dieu mora Jésus Christ na yebaki te. Nga nazaki moto nazala koloba te. Nazaki moto tango nazaki mwana moke na age ya 5 ans 7 ans na bande kokoka koloba te ti nakolaki jeunesse na nga nalobaka te mais a partir na yo Jésus Christ monoko na ngai efungwami ekomi koloba yango na ntango nasengi makilano esopanaki na ngomba goko te ekuvi ngai ekuvi bana na ngai ekuvi libota na ngai nabengi molimo na Nzambe ezala na ngai ntango nazoloba ezali ngambo nazoloba te eza nde molimo no ezoloba na kati na ngai mpona koédifie peuple na yo mpona koédifie bana na yo Jésus Christ Nazareth oteyi nga mbula ebele yango lelo permettre na tema mpona loba oyo nyonso yo enseignant ngai papa yango na commission yango na sanzoli yo yango na netoli yo lokumu ezonga na mboka na yo merci Seigneur Jésus Christ Nazareth amen. Tuti ya ba verset ya Bible yango yo bana Nzambe oyo verset ya Bible ya Genèse chapitre 34 verset 1 à 27 ezali oyo ndenge na yebisaki bino enseignement oyo Jésus Christ apesaki ngai mpona Moïse bakoko na ye oyo babomaka mpona kanda ezalaki Simeon na Lévi soki bolingi botala yango bomona yango na Genèse oyo 34 verset 1 à 27 kanda moto etindaki bango bakende koboma yango sikoyo lokola Moïse abotamaki na libota wana ata azalaki na motema ya monene azalaki na patience azalaki na compassion ya bato mais kanda elandaki ye ndenge ayaki komona kana te en plus verset ya Bible oyo pe Moïse na ntango ya transfiguration tango Jésus Christ akendaki kosambela Moïse na Eli babimaki na ntango ya transfiguration ezalaki na Matthieu eza na Matthieu chapitre 17 verset 1 à 4 bakiseli bino verset ya Bible mosusu sur la haine eza na Proverbe chapitre 26 verset 24 à 26. Ba verset Bible yango oyo Seigneur Jésus-Christ apesaki ngai d'abord c'est la vie éternelle ndenge na expliqué bino azaki ko enseigner nga soko enseigner nga likambo après apesi ngai verset Bible ba verset Bible on l'aime beaucoup tout na za pesa nga ngondeni msusu na osambela na mona ebimeli nga neti na écran verset Bible bimi msusu verset Bible ezoloba na kati ya motema na ngai parce que Saint-Esprit alobaka di façon d'une autre bana Nzambe boyebi nde Saint-Esprit alobaka akoloba na ona ndoto akoloba no pe na monoko mutu akoloba no pe na tele nde ozotala tele boye a répondre yo na likambo akoloba no pe atepa mutu aliboma akoloba na yo nga siko Saint-Esprit asala nga grâce msusu nazo sambela na lekani na épreuve moko boye épreuve ngo siko mona bimiseli ngai verset Bible mona nazi verset Bible wana na komi emsa lobeli ngai na motema awa sur la vie éternelle apesaki ngai
Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Apesinga sous Matthieu 25, verset 1 à 13. Apesinga sous Jean 3, 16. Pona pardon ya Moïse, ndenge na yebisa ebino déjà, apesinga na psaume 99, 6 à 8. Après, ndenge Satan ayaki ko réclamer nzoto ya Moïse, ndenge bawelaki nzoto ya Satan bawelaki nzoto ya Moïse yena ange Michael, eza na Jude 9. En tout cas, message nzamba pesi ngai na pesa bino bana na ye yango wana. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apesa posa mutema na bino. Nzamba batela bino nyonso. Amen. Shalom peuple de Dieu. Avant so na bino tokomisa na Nzambe. Père éternel, papa na pesi yo merci na commission na sanzolio na netolio parce que yo Nzambe, yo za le tout puissant, yo za comparable de Dieu. Yo yebaki mukolo lelo o ngana kotema liboso ya peuple na yo, liboso ya bana na yo, pona yeba kotatola ki monene na yo, pena loba parole na yo, mon Dieu mora Jésus Christ na yebaki te. Ngana zaki moto na za koloba te. Azaki moto tango na zaki mwana muke na âge ya 5 ans na bande kokoka koloba te ti na kolaki jeunesse na ngana lobaka te. Mais à partir na yo Jésus Christ, monoko nange fungwami komi koloba. Yango na tango na sengi makilano esopanaki na ngomba goko te kuvi bana nge kuvi libota na ngai na bengi molimo na Nzambe eza na ngai. Tango nazoloba ezali ngamu nazoloba te, eza nde molimo no ezoloba na kati na ngai mpona ko édifier peuple na yo, mpona ko édifier bana na yo. Jésus Christ de Nazareth oteyi nga mbula ebele yango lelo permettre na tema mpona loba o nyonso yo enseignant ngai. Papa yango na commission, yango na sanzoli yo, yango na netoli yo, lokumu ezonga na mboka na yo. Merci Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Amen. Tuti ya ba verset ya Bible yango yo bana Nzambe oyo verset ya Bible ya Genèse chapitre 34 verset 1 à 27 ezali oyo ndenge na yebisaki bino enseignement oyo Jésus Christ apesaki ngai mpona Moïse bakoko na ye oyo babomaka mpona kanda ezalaki Simeon na Lévi. Soki bolingi botala yango bomona yango na Genèse oyo 34 verset 1 à 27 kanda moto etindaki bango bakende koboma yango. Sikoyo lokola Moïse abotamaki na libota wana, ata azalaki na motema munene, azalaki na patience, azalaki na compassion ya batu, mais kanda elandaki ye ndenge ayaki komona kana te. En plus, verset ya Bible oyo pe Moïse na tango ya transfiguration, tango Jésus Christ akendaki kosambela, Moïse na Eli babimaki na tango ya transfiguration. Ezalaki na Matthieu, eza na Matthieu chapitre 17 verset 1 à 4. Bakseli bino verset ya Bible mususu sur la haine, eza na Proverbe chapitre 26 verset 24 à 26. Ba verset ya Bible yango oyo Seigneur Jésus Christ apesaki ngai. D'abord c'est la vie éternelle. Ndenge na expliqué bino azaki ko enseigner nga, soko enseigner nga likambo après apesi ngai verset ya Bible. Ba verset ya Bible on l'aime souvent retourner za opesa nga ngondeni. Msusu na osambela na mone bimeli nga neti na écran. Verset ya Bible bimi, msusu verset ya Bible ezoloba na kati ya motema na ngai parce que Saint-Esprit alobaka di façon d'une autre. Bana Nzambe boyebi nde Saint-Esprit alobaka. Akoloba na ona ndoto, akoloba no pe na monoko ya mutu, akoloba no pe na tele nde ozotala tele boye, a répondre yo na likambo. Akoloba no pe atepa mutu aliboma, akoloba na yo. Nga siko Saint-Esprit asala nga grâce msusu nazo sambela na lekani na épreuve moko boye, épreuve ngo siko mona bimiseli ngai verset Bible
mona nazi verset Bible wana na komi emsa le belingai na motema. Awa sur la vie éternelle apesa kingai Luc chapitre 16 verset 19 à 31 apesa ngai sous Matthieu 25 verset 1 à 13 apesa ngai sous Jean 3:16 pona pardon ya Moïse ndenge na yebisa bino déjà apesa kinga na psaume 99 6 à 8. Après ndenge Satan ayaki ko réclamer nzoto ya Moïse ndenge bawelaki nzoto ya Satan bawelaki nzoto ya Moïse yena ange Michael eza na Jude 9. En tout cas message nzamba pesi ngai na pesa bino bana na ye yango wana. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apesa posa mutema na bino. Nzamba batela bino nyonso. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.